moyindo mais ngana yebi même mwana ndeko soko obokolie mwana muke aza mwana na yo to mwana kutu mindele baza mindele po blanc na mwana noir mais aza na souci ya mwana wana tendresse tibinda ezalaka nini na yo ma chérie e moninga aza na pasi bomona ndenge mama moyindo azolela mais ozaka mata osali bezoloba n'importe quoi o osalaki groupe wana se epanzani tala pasi oyo mama nazala yango bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Boni, maman. Bien, carrément. Maman, natala ki émission na yo ki passe en tant que maman moboti, hein? Oyebi, babi koloba so epe lekani mingi. Mabe makasi. Mabe. Okwa koloba ne loko mususu sengeli oloba te. Ameka ape na okokita, mama. Ameka akokita. Modelo ya ye wana, aza lokwa mutu moko ayebi nyonso na mokili. Ondige mutu esa koka, ondige mutu esa bonga. Babiloko wana. Allo? Nazo changer photo. Babiloko wana penda mama ya kitoko te na communauté. Tutunga pendelo ke kamsanga bandeko na biso basala musala na bango ya kupanzaka sango wana. Bango esengeli bazala betikatera mas nde biso totala bango. Oza mwasi oza pe na posa bobali moko boya kobala yo okekota na famille moko boye oza na babokilo oza na babelle-sœur babiloko nyonso ya internet ani etikalaka. Voilà. Lita kwa rate di bala moko ya malamu likolo ya babisalela lobela likolo ya babase ole kaka bamona yo ozobimisa misisa na kingo na mo ya Kishasa makila mutu ezoyanduka musisa mutu ekokata na yo mama biso nyo Kishasa makila mutu ezoyanduka musisa mutu ekokata na yo mama biso nyo makasi même nga to na sali live parce que na mone sali nga passe la yoka nga na partager no loko moko pa bandeko mama nga la vanda na Kishasa na bokola bana bandeko na nga omona ozana bandeko moko boye omona ndeko ake atie mwasi zemi baye kotikela ye mwasi wana boye ndeko na nga se retrouva abali nanu te. Bonjour merci. Bonjour ma chérie kanga micro to ka ndeko apose ozwana on comprendre mama non ma chérie abali nanu te na bana 4 mama tangu siko ya bali mama eloko ni nasalaki basi wana bana wana nyoso babotama na mama moko te bana 4 ba mama 4 mama na mama abande ko kuluka créer désordre na couple ya grand frère nanga lokola ngai na motema kibo mama na lingaki ndeko nanga vanda stable na couple na ye mama na juaka bana wana nyonso na vanda na bango epa na nga na vanda na bango na lupangu komba mepa na biso mama bana na tapoter live la famille please na bekol na bango mama ngam na kenda ko se présenter bana na soki babeli ngam na mema bango na hôpital l'époque grand frère nanga zo sala bana na banda ozo traitement na hôpital na compte grand frère nanga na musala mama nga na o mema bana na hôpital batukutu na hôpital ya société bayeba ke nga mwasa grand frère bayeba te ke nga leki na ye mama na weso na minito na bokola bana na bakola donc moi bana bongo so ba kufio dans la société mama na bokola wana nga nunu kuta ta solo robota te mama na bokola bana wana mama bana na bakola na minito na olobawa mi bale bazalaka wa mama na yeso na yeko ya poto yo ebika pe na mboka ngo o ba difficulté ndenge ezalaka mama eko koma kena luka kobota pe bwezo ya te mama la landeli ba traitement nazaleka na kondima na esa nzambe na binzambe akotala mabe na ngate kanisa ngata na bolamu moko na makambo na sala po na bana bandeko nanga mama nzamba ye opambola nga na minito na yo banazaka na bana naza bana mibale bana bandeko nanga wana tangu na ye mama batikali na Afrique bana na bazaki so basali likambu ya mabe okaba mwana bao babenga nga mwana no awazo yo bana na babenga nga mama boko kutu na uto sola na indele kutu baza pembe na loposo ba docteur bana o kutu bayebi te mama bana wana babenga nga mama na oyebi so même grand frère nanga tata bana wana soki o bana na basali likambu abenga nganga ko esanga lobi tala bana no makabasali boye na boye yo moko benga
lobela bango neso na tata na bango na nga bana na babangaka mingi nga po eza na mususu kutu nazwa ye na age ya 2 ans na kabwani na ye nga na oya poto na age ya 14 ans na vandi na mwana na panda 12 ans siko oyebisanga mwana modele wana lelo soki akufi ngala lela mwana na tela pe en plus mwana ndeko na nga aza mwana na nga nanga nayebi te tendresse soki esali ye mabe laka yoki cagnotte bazokongola mbongo mama wana akoya mabe so tolandi ndenge aza wana meme na mwana ndeko ne mpe moko propre akobokola ye te na langage oyo alobi toana bato mosusu kutu bazawa abokolaka mwana ya ndeko na ye te mwana mutu mosusu adopta ye avanda na ye ebongo boni mwana ndeko no propre akufa tikela wana mwana yozwa mwana nakoma lokwa yo te oza na bokabwani parce que tokabola te ko mwana mama leki mwana mama kulutu mwana tata mwasi ok mama Angèle orotia mwa pose tokape mama Dieu merveille et ça la bien azwa mwa temps après tozonga po live ebandi sikoyo toza la temps vraiment ebele na kuna tie kutu tokamaka tendresse alobi te bademande. Ok, bonjour ma chérie. Oui, bonjour maman Cécile. Bonjour Yaya. Maman Cécile na passe na motema lobi tali émission wana batindele ngango na butu nga oebike na oki passe na motema na bi pourquoi congolais a cause na motema mama. Pourquoi butu congolais te tendresse pour ba congolais nyoto za congolais oui ngapi na za congolais. Te to ba tendresse parce que c'est to comme ko sanisa po biso tout to mitema mabe to ngato sa live ote. Oui. Comme tout ngato so para tendresse. Na retire vraiment côté wana. Mais tendresse à cause en motema mabebo et pourquoi parce que na linga tendresse mingi pour na yebia ça na yeba je na yeba base na mais oyo alobi wana lobi et choqué nga makasi parce que mwana ndeko na yo aza mwana yo et pourtant ya lobi ke obokola ye aza mwana yo te yo bota to tikala ko yo pe robota no sute mo ko lobi na ménopause akomisa maloba wana tant qu'il y a aza mwana mwasi akoza mutema mabebo po ani wana bezi kaka to succès to ni kasi kongola linga koloba maloba mabe po to lobele nde to sali live ozolo maloba o izo choqué ba mama moyindo kuta yoki yango te mais e choqué na biso bato to za pembeni akoza bon po ani mama mabeba kasi nzamba limbisa ye eza bientôt telemi pozo babo kata bilamba eza un sens pala kata na bonjour Yaya Mwasi, bonjour ma chérie. Personne de Dieu et même 5 minutes après tout. Merci. Merci Yaya. Bon tapoter, bon partager et ça la bien. Parce que Isaac a mon nom moyindo le ko faire les cotisations à lui maman na ko zombongo wana te parce que mon zé muté on beka pour faire les cotisations. Mais oui. Oui, on a les cabons ni kambala. Moi pour te panzani. Ils ont un sens. Nzamba limbisa mutema belo ninga lo bakaya ngwana za nzela kutu meta na moni émission ayo penyanga abina oleka ngote na mata. Parce que ça les loko ezala raté. Ok, merci Yaya. Yeah, merci vraiment. Merci. Maman na koloba. Boba bébé. Ça na onga s'il te plaît. Bon partager Yaya et ça la bien bo ba maman mitema malamu ba mata ba loba. Eloko wengi na loba vraiment likamba mama moyindo et puis vraiment passe partout. Moi si nyonso oya lata mutema mawa mutema bo mama likamba mama moyindo ko leka te na moma oyo aloba makambo moi so alobi ezala vraiment passe makasi ndeka mama alobi tolinga ke mingi ndenga sekisaka ne biso asala mo ba vantino mo to seka na biso mais toki akolanda ngai mama mwana ndeko na yo azaya yo nde ndeko alobaki a tout à l'heure ngato na bande ko bota te na bande ko bokola bana grande sœur na ngai na mwana leki na nga na kume ko rappeler nzambe kanisela ngai pesanga ta moko melelo na kuma mama bana seti liko nango mama ba mapasa amen ma chérie bolamu efutaka moninga zana pasi tandenga abungisi eloko na ye moko wana te ya ye te misusu ye muta bokoli ye bokola longola